quand on parle de bénédiction nuptiale, c'est la bénédiction des sexes. Oui, qu'on l'a na fiancé na yo avant fiançailles ou bien après. Azana est impuissant, mais a bombé la moitié na. Ah, y a un manque à vérité. Relation sexuelle à ma bête. Et ça les linango, ndemte à ma bête. Mote mingi bandeko balandi ya émission oyo bolingaka mingi na kombo ya Bonzambe. Lelo lisusu to sepeli ndenge boza kolanda biso ebele bisika nyonso bozali na nzela ya net oyo tolekaka mokolo nyonso soko beti kaka www.info16.com ne bokozwa biso bato nyonso balingaka YouTube beti kaka info16 pe komona biso na ba information nyonso oyo ya malonga oto tozali nango na katikati ya site na biso. Mais lelo to sepelaki lisusu koyamba moko ya basali na Nzambe na kombo ya Prophète Trésor otolingi to partager na ye mama ya likambo otozolo bela. Est-ce que na katikati ya fiançailles okoki koyeba molonga na yo to koki koyeba etende balobaka okoki kolala na fiancé na yo avant fiançailles ou bien après? Est-ce que ezali mabe to mabete? Mbote mo sakoli. Mbote papa Blaise Lokano Bonzambe toujours. To sepeli papa. Motuna na biso ya liboso ezali boye. Est-ce que okoki koyeba mwasi na yo to fiancé na yo avant mariage? Koyeba mwasi to fiancé na yo avant mariage, c'est interdit, c'est pas biblique. Koyeba mwasi te avant mariage. Bibliquement parlant, tozana besoin to yeba parce que lelo ezali moko ya sujet o ezotungisa bato mingi mosala na Nzambe. Bato misusu balobi ezala ngo mabete, ba misusu balobi ezali mabe. Mais soto teli pendant na katikata Bible, ezala ba verset oyo te ezali ko simba biso pendant elakisa biso ke eloko ngo to lobi eza mabe. Te Bible eza clair, ba verset oyo ezolakisa biso que Bible ezoko interdire relations sexuelles avant le mariage, eza ebele. D'abord on peut parler non sur les relations sexuelles tout court. En fait, relations sexuelles à ma bête. Et ça, les linango, ndemte à ma bête. Ok. On remarque dans relations sexuelles, quand loko moko, quelque part, ba bengango péché, mais péché wana moko, au moins on peut son ba catégorie. Quand un rapport sexuel wana, impudicité à la nakati. Quand rapport sexuel wana, et comme un adultère, kaka loko wana moko. Quand un rapport sexuel wana, et comme na débauche, ils ont même 3 dimensions. Mais la première dimension, tu as un rapport sexuel, et ça acte commis. C'est-à-dire, moi, c'est un mobile qui sangani. Et pas ya batu musu ezaka rapport sexuel, il y a pamba, parce que bango mutu bazumbela, to autorisation, il y a osalango. On remarque, eza acte moko, bafute la rango mbongo, pour moto wando salango, pour pesa batu kandate. Tata moko bwena mama moko bazumbongo Nzambe na likolo abeti maboko asepeli leta pandimi bapesi bato afal bando sala. Mais mosala Nzambe omoni makambo zoloba oyo oui ozoloba bibliquement parlant et pekisami mais toki komona pende ko moko atiko oya pesi biso sujet le loto lobela yepe azalaki moko ya basali ya Nzambe mais mutazolela na moment oza mwasi na ye bafandi pendant 11 ans ya fiançailles na bango. Na 11 ans fiançailles, moi si akangaki motema, mobali pa akangaki motema, bakei pe babala ni comme jour ya nuit de noces, jour ya nuit de noces. Mobali abani kokima mwasi. Abani kokima mwasi, suka nango mwasi ayeko découvrir que mobali wana zaki impuissant. Lelo sori ya mwasi wana abandela libala to aboma libala to asala ndenge nini. Yango etuni biso. Bayebana na bango nanu soki vizana za mwasi na yako bala ayeba na nanu to ezala ndenge nini. Vous savez na makambo Nzambe la Bible ne subit pas de correction. Pour n'ande côté la kutana na likambotel verset boye to la tsango forme boye pour aider bandeko bazana point boye. Non, la Bible n'est pas comme ça. Le problème c'est quoi? Oyebi bandeko étape ya fiançailles. Ezali étape moko ya préparation. Bayebana te komi bongisa. Koyebana te. Moni koyebana lingala tokoba koyebana mais koyebana ya Bible to babana biso Adam connaît sa femme et ça te bayebani. Donc quand on dit Adam connaît sa femme, c'est-à-dire accoucher moi siné.
Ah, c'est ça. Donc tant que vous yebana la vrai sens, c'est-à-dire c'est-à-dire coucher moi si. Ya onde ko yebana. Si ko on a so ba préparation. Préparation na étape ya fiançailles, c'est très important. Ko solo là. Na fiançailles parler des sujets tabous, c'est pas mauvais, c'est pas aussi un péché. Toloba na ba vérité. C'est ça. Neti. Toloba na ba vérité, vérité nini. Parce que ceux qui déjà moto azali na difficulté, abombi déjà neti andeko oyo. Azana impuissant, mais abombi la moi na. Ah, yango ne manque à vérité. Yango ne manque à vérité, na bi koloba vérité, cela veut dire ndeko, ngana lingi oto ke no mariage. Mais na remarque nga penda ki bongai neti kaka ba réaction ça maraté. Hein? Ça on nima obala e papa mo ça ko on nima obala. Mais ba vérité té. Luka mo nganga za ndeko mobile mdazal négligent. A détruire nzoto na moko. Aza négligent. Tango yo so lingo bala pour la ligne. Ba soukela bilamba. Ba lambela yo. Mariage eza machine moko oyo eza complet. Soka loko moko eza na difficulté na kati ya mariage baby surtout makambo ya rapport sexuel na mariage so déjà so simbaté ça mariage longwe. Mais c'est comme si boter abiso ngo pena na mozindo te na ba église. Le église ebele makambo ya ko lobela pena na mozindo ki bo lala te bo coucher te et loba mara penza te. Au fait les loyo tout le bas entre nous tout se dévoilé tous en a 4 info 16 et puis ils ont bonzambe na bonzambe vérité nous des opprimés les problèmes est comme moko kolobaka te mama rapport sexuel dans l'église ba lo belango te église est comme la difficulté au beta li solo li sumu ya makasi difficulté makasi au beta li solo prophète lobana nukasi bonzambe ndango biso za na posa toyeba bonzambe na kati ya bonzambe toyeba nini onzamba za nango bosenga pona biso oyebi muto esi bakangai muibi na miso bato babele muibi e bakangi so ya moni muibi muso babele muiba nous avons difficulté amondi basala métier moko pour ye pas se considérer un voleur ou bien au taxer muninga muibi ye pas le bané au fin muibi bon yo ozala nani. C'est ça au fait le problème. Ça dit et nous les serviteurs de Dieu to kuya na kati ya ben en péché. Siko et comment na ko lo balé mususu na kushana bana mi balé misatu to ata moko ya église na kushana bango. Siko na courage ya ko telema ko lo balsu makambo ya ekobo ekomi pasi po mwana wana to na otalika na miso pa talinga na milembi déjà. Akangi ngai to saiga ngai. Tu vois? Et puis là mususu tango oningo koshina mwana o faire convaincre mwana ke makambo yo bosa na ye e ya nango lisumu te. Parce que mukolo yo mona ke no ote yango lisumu en public. Au monde on se trahir. Mosakoli soki mwasi wana za na ye fiancé na yo okubala ye. Ozo croire ke ngai oyo fiancé nanga na obana nanga na ye. Ata na yebi etambala mota mbala mibali za na mabete. Makambo wana za makambo croyance te. Makambu yako ça le rapport sexuel avant le mariage à mamba croyance té. Les rapports sexuels en fait bat va comprendre pourquoi nzamba lingaka to salango après mariage. Hein? Pourquoi nzamba lingaka to salango? Vous allez remarquer quelque chose. Nangana yo. Obi normalement tant aux invitation. Les gens ne comprennent pas. Ngano to invitation ya libala. Bakomaka que non les couples les familles tel bien si biso na mariage ndeko na bango ba tcha programme hein au monde ba komao bénédiction nuptiale et aux en église songolo les gens ne comprennent pas qu'est-ce qu'est la bénédiction nuptiale quand on parle de la bénédiction nuptiale ça veut dire quoi na église et balisate église et pambolaka so église et pambola mitu ya batuti o ba timba mo bona mitu ba pambola bango église et pambola ba sexe. Quand on parle de bénédiction nuptiale, c'est la bénédiction des sexes. Mais batuming ba eba ngote mosakol. Ah mais c'est ça, c'est une information. C'est la bénédiction des sexes na église to pambola machine wana, cela veut dire to briser ba loi, to briser loi ya péché. Oza na kati ya machine wana, to déclarer ça la fécond et tout. Ba pamboli no bokebo salango na kibo pété na ndenge nyoso na ko kepene msu na langage mo na déraper ata monda mde bakino balobaka saka nango
Ah bon? Merci beaucoup sakana nango ndenge moto nzambe aotoloba. Tozwa totambusaki micro na balabala, tozwa ki ba réaction ya bato. Nakanisi tolanda na elongo na mosakoli, totala ndenge bato balobaki. Tolanda. To moto na biso ezali, est-ce que okoki koyeba fiancé na yo oyo ozokanisa lobi obala ye, okoki koyeba na nzoto na nanu bobalani te ou bien okoki pe koyeba na nzoto? Omoni bibliquement parlant, eza mabe. Bibliquement parlant, eza mabe. Mais tandis que les lobes jeunes et belé tokomi bakomi trop pressé. Baboyi na bango rolanda sous Bible, mais misusu pe bazana kati ya Bible. Mais la normalité à makambo eza mabe. Eza mabe koyeba moi si avant mariage, eza mabe il faut zela aussi d'ici parce que eroye bié avant mariage. Au montere ozala olembaye avant. Olembaye avant et que so kangi pena mutema. Kangi pena mutema au monde ozala pena facilité et on peut sambo na yo moko na facilité aussi ça mamno tout na facilité oyeba ozala vraiment au monde amena rolengele loko non quoi. Mais les lots na ba rapidité maramna ba monde ngezo évoluer monde tamboli rapide donc en tout cas monde des obeba donc mambo les a ressuscité tout c'est la Bible les a ressuscité. Comme on a Mireille Touba 17e bagarre. Mireille Tolinto yeba, est-ce que okoki koyeba mobali ya koki koyeba moisi avant ou bien après mariage? Eza nango mabete? Oui, merci pour la question. Eza mabete. Eza mabete parce que moi si donc biso comment dirais-je? Nazo on a ki bon pagano parce que si na bina ko na ki bon nzambe bon mais on est mususu. Nazo na ki bon pagano. Na lobi ma eza mabete pour na nini? Il y a beaucoup de gens, tout le monde a un problème dans la banque. Tout le monde a un problème dans la banque. Bien mobile a tiki 4 ans basali mariage après 1 mois 2 mois bakabwani pour na nini ba yeba na quitter avant mariage. Tant le barage non, il faut ça la comment dirais-je? Il faut ça la qui fiançailles. Tant toujours battant 2 à 3 à 4 à 5 ans. Il faut yeba na bizaleli. Bizaleli on ba sa yeba na pona nini. Ba pasteur ba sa na nzambe ba tinda bisto ke yeba na bizaleli ke na ndenge ke non. Pour ça que to yeba tinda ba nzoto. Ba mona ke no ba tinda biso na kosumuka. Yango ba tinda biso na mo système stratégie. Biso moko bon? Oui. Biso moko ne suko ba faut comprendre que donc ndenge pasteur le big no photo yeba na bizaleli na pendant 2 ou 3 4 ans. Na tango wana bo yeba na mwasi na mobali. Bo yeba na non. Moi si nanga eloko boy simbaraté pa na photo bongisa moi si nanga eloko boy ratarate faut mobile nanga eloko boy simbaraté photo bongisa pourtant bino bombe eloko kunda muso bala bota kateta muso sa bota raté bombi nyos tona boy ebité moi si ba ebi potion te mobile ba ebi potion te bo sali 5 ans il y a qui fiançailles boy banité boy se connaître un autre te disons boy banité après vous avez ko bala na bino boy ko bala na tambo bala ni ba premier ko bota na mabala na bino au moins sona abota raté abala raté be moins sona excusez-moi la terre maza goûter nde bino mibali bolobaka bo sikoyo moi si ba mobile on a vraiment regretter ceux qui na yebaki ozomona biso be basta comme go regretter alors il faut c'est obligatoire il faut to yeba na avant mariage ko yeba na ngopeza te accès comme la habitude ndete papa méga goûter maman pas méga goûter après la vraiment non ça va c'est bien azamu ndoko na parler o boye nzo ande karaka sa pa moso tchana po to comme auto na na église na na église na vani na ngai po na moni ke na sale belé libanda na est-ce que na église ngam na église na kozwa ta ba ba ki fiançailles ako boya ko bouger ba no ngana limna nga ki fiançailles wana papa ko senga boye te frère nga linga to sala mariage bon to kota na mabala ya mo mabala ebele ba premier botaka to lingi to yeba. Est-ce que okoki mobali to fiancé o alingi a fiancé yo akoki koyeba bubima na en boyeba na nzoto avant libala to bokoki kozela tokoki kozela pona nini? parce que coucher na mobali d'abord c'est pas l'assurance au mariage pour nangai tout d'abord parce que je suis chrétienne et pas nangai ça assurance te soki ke tokoza la ba fiancé acteur abimi pa na biso to coucher na ye et que eza volonté nzambe te ako boya ngaka na ki fiancé tandis que da coucher na ngai pour soniti que andimi ke ngana za moi si na ye ya vie en patienter jusqu'au mariage
ouais de tout ça et pour nanga vraiment eza babé en plus de cela eza na ba conséquences et belé na ba o ba kushakana avant le mariage il y a plusieurs conséquences donc c'est eza pour nanga vraiment na mona ngo za bien té té bon soki non obali moi cité kolala naye eza mabete eza bien pourquoi parce que moi si mususu okobala yebouye avant oyebaye so la na été au commandant ba abotati abo tout le monde écrit ba problème bébé mais tant que bon vivre déjà avant obalaye obla qu'un soir au longola da moi c'est moi continue moi c'est nanga botaka donc pour nanga ema bete donc ya bien ya normal en tant que né to benga marabato ba yebi nzambe ba chrétien ça na ma bete bon ba chrétien et non beka baka batu baka ba loko biso donc eza ma bete donc ya normal donc ya goût bien parce que tout est bon enfant donc oyo surtout ka buendo ka libala comme mabi donc ya ma bete ya bien. Est-ce que okoki koyeba mobali to fiancé na yo bokoki koyeba na nzoto avant ou bien après mariage? Question posée eza bien. Pour nanga vraiment eza bien té. Parce que so kaza mobali na yo akozala patient fo azela aza sûr pour na yo. Pourquoi koyeba na quoi que ce soit mais le premier qui lelo lobi soki nga na to yebani. Libala na eke liboso té. Tant to kokabwana ba conséquences wana koyela soit moi si oyo kobala ou bien mobali oyo okobala biloko wana eke surtomber likolo na ye eza bien te vraiment pona koyebana devant libala toujours rappel biloko wana pe spirituellement eza pe bien te OK koyebana na mobali ya d'abord débauche lobi oyo kozonga nzambe pambolanga nzambe kanisa boy wana ya kosaka na nzambe so aza mobali na yo akozala patient azela yo so les a ba cadre midi oh mbali parce que le ba comme le bonga na kolinga mbante pas faire sexe na eta moi si wana na libala baloba ngo pour les meilleurs et les pires tant yo ki ne ko découvrir eloko wana médical ezali bo ki na ndenge ya hôpital ba ko traiter parce que ça anomalie ba traiter kango mais bas lelo ba komi ko sakana et komi tabou balabala bana miki tuzo ba su bana miki te ba kongo sa su mabe plus koleka en tout cas pona ngai eza mabe ba sebele bazo tomber na ba déception à cause ya bango moko ba tie makayesa na bango likola mapeka to bien en bon kaleson pété eza assurance mariage te eza na mususu akusha yo 20 fois après ça yo $100,000 mais abala yo te au moins te kiza mabe bon soki tokena bino na ninga bible eza mabe koyeba mwasi ayambo avant obala ye mais na biso na ndenge ya biso ba congolais quoi biso ba africain vraiment bana mapasi omona pena mutu pena doki bo bana na yeti OK bala epoke ba fiancé monsieur sala ba deza sko yo bino ka pena mutema deza pena sa ko simba da sko comme sko oh yuma sko yo sala neti yo nem to lingo bala siko sa ndenge ni oyeba nanu to ozela. Bon, na Grand Boule, vraiment, faut na yeba. Na Grand Boule, vraiment, faut na yeba. Parce que y'a la base, musuko mona yo balé boé. Bon, tina te quoi. O regretter na lar na yo. Pona ngana kanisa kini na apparence na ye. Ngana kanisa kasa pena doki. Nanyo, mama na biso Maria, nzo kasi ya yeba wenze. Ça m'abete. Bon, pona nga pena ko yeba mwasi avant obala yana ngo mabete ya. Mabete vraiment nga pena bongo natonga kala toyebaka bakoko babanda oponela biso mibali mwasi ya kobala mwasi mobali ya kobala wana ezalaki na temps wana mais toyeko kita mwa muke pe lisusu tomoni ke no ba jeune bakoma ozwa temps na bango ya kolinga mwasi alors lelo na temps na biso ya lelo internet ba Facebook makambo ebele ngai selon propos nanga nakoki jamais koengager mwasi na ndako nanga en mariage sans que na coucher naye parce que d'abord il faut toyer bana. OK. Ko coucher peto ko sala rapport et zo ko faire partir kana ko yebana. Parce que je ne peux pas oser ya ko tia moi sinandaku on a yebité ndenge ya salaka. Parce que lelo yango moni ba divorce comme ebele vie boyebana ki penzate mais beaucoup minandako libala beaucoup ko se découvrir ba mabe mongo boye ils ont créé ils ont mabete. Bon selon nga ils ont vraiment mabete. Merci beaucoup. Toti kolanda elongona mosakoli. Oyoki mama ndenge ahoti kolobangana lingana lobate na tia commentaire te. Yo lobi nini? Alobi il faut omeka. Yo lobi nini? Bon bon na sepel na alobi
ndenge balobaka na biso étape ya fiançailles eza étape ya boyebana batindaka biso tosala yango na système te totindaka na système te basala yango tindaka na système te basala yango et puis bato bakoki koyebana naza koinsiste ndenge na insistaki liboso lokola nanu bénédiction ya sexe esalami te interdiction loi ya péché elongwe na sexe te bokoki kosala yango te mosali ya nzambe tomoni basali ya nzambe ebele babala na basi na bazemi mosali ya nzambe pasteur me abali mwasi na ye 2 mois kaka zemi deje bimi mais a brisé loi ya nzambe ou bien sûr a brisé yango mais siko ozoloba nini para mosali ya nzambe oui papa Blaise ngai na Bible te donc nanga na yo nous sommes censés de respecter la Bible. Tous se tromper te ceux qui mosala nzambe a quoi il a péché et encourager sur ça non songa mosala nzambe na côté na loge yo kota loge na côté loge soko moni pasteur na yo aza na ba clément lingala a mutu ya kobo cela ne t'encourage pas yo pour comment mutu kobo mais balobaka tel père tel fils ozo pesa bible lobi onaza nango yango na opesa do soko za mo enkobiste opesa otuka ekobo. Nous sommes dans l'état de la grâce, les gens ne comprennent pas la grâce. Les autres n'importe ça n'importe quoi. Écoutez, l'apôtre Paul a lobby grâce ezali a opesa ngo image ya miroir. Na aucune question malgré monsieur Zayo. Bon, nando bata permettre ngai usala bien question autour na yo papa Blaise. Tango tellement na miroir mo le nganani. Ya yo moko c'est ça la grâce. Na étape ya grâce, chacun de nous il est censé de porter sa foi seul. Kopé sa foi na yo pasteur a memelo ngote. Au sukso na nzela. Mema ngo yo moko. Misiko pasteur na ebité nazolinga te ke na loba ngana zoloba ka makambo bato ba holoba. Bato su bazolo bababike obimaka na mwasi te ofandi na ye pendant 4 ans 5 ans ora o découvrir azata na elengi moko te. Est-ce que na continuer ko vivre kana mwasi andengo na vraiment? Moi je pense que mwasi oyo zo retrouver que aza elengi te. Oyo lobi to bala kande to bopambola ka sexe. Donc c'est que sexe c'est important, il faut ko yeba ngo bien avant. C'est très important. Il y a un domaine monza matonga pa. Il faut yeba na ngo avant pour yeba bien. Ko la zo bombelo ngo. A o batelo ngo ko yeba ngote. Oyebi sexe moni sexe ro parler nzambe domaine privé nzambe. Sexe c'est sika oyo nzambe na mutu ba osangana po ba komaneti ba créateur. Frère Richard Madeka question na yo yangona na tuni balobi ko yeba nanu te kanga motema. Umela liboso nzambe bonzambe umela pour permettre yo ke ozoloko malamu mais mosakoli oni makambo oyo ndeko ya mibale alobi ezana un problème te yana normal surtout ninge zabo lelo ni monde ngo ezokendele oya ozo faux plan pamba okoskuta na vrai plan hein o mekiango vrai plan et ali vrai plan na ndenge ya forme. Mais dans un système spirituel, il y a faux plan. Parce que la Bible est banabiso na rapport sexuel, c'est une connexion de l'esprit et ça la mara. OK. Na rapport sexuel. Au côté na petit moi na vrai bon, bah c'est la trotter. Mais oui. Au côté pena boye, obimi na sepeli, nzo obimi na ba faux plan. C'est ça le problème. Oh batu bazo bossa na ngwana. Problème ezawana. Problème ezate ba interdire yo. Oye bien. Balobaga bato ba papa ya mukili. Na kimutema na bemba bena bango baba so mwana ngo simba moto. Babiso mwana nga simba moto. Tika ya simba mkolosi ko sa nini? Aoyeba. Mais biso boto wana vrai père. Wali ba père nyonso. Abi oza moto ko simba te. Apekisi. Rapport sexuel ezali état ya ba connexion ya esprit et puis sexe ya mwasi na mobali ezali machine ya reproduction. Ozomona yango lelo to mona partout dans le monde même pas na RDC. Ba reproduction ba faux plein so bimebele. Bana mabe ba so bota baba na mo ba poli ba teti ba brigand ba nini tala kaka masolo na bango ebandela ndenge nini. Ozomona eza ba source
eza ba source nzambe aza zoba te to comme nzambe zoba te nzambe akokota na sentiment ya bato te bato foko bakota na sentiment nzambe parce que moto na nzambe malobo zoloba o bibliquement parlant tozana ba verset o ekoyi ko simba biso bato batanga ba découvrir ba makambo zoloba yoka to ko tanga na Galate hein so bandi otanga na Galate bazo laksa biso bato yo ba okota lola te batanga ba les impudiques hein. Les impudiques n'hériteront pas le royaume des cieux. Moto yo alalina mwasi na ye avant mariage aza impudique. Impudique. Moto nyonso asaka c'est-à-dire na peso ba catégorie péché on comme rapport sexuel moto na balité soit sali rapport sexuel bengi impudique. Moto oya bali asali rapport sexuel hors ya mariage ba bengi infidèle. Asali infidèle c'est-à-dire adultère plutôt. Comprendre? Asali adultère. Les adulteurs, les impudiques, bakei baloba les abominables, bato basa abomination. Abomination ezanine. L'autre au monde ba rapport sexuel ça ba forme no sama be. Onga lingaka sima. Ba sodomie comité, bato basa lo wa mbamboa. Vous comprenez? Bango nyonso tona ba abominable. Bozo changer ba image naturelle ya Nzambe. Babi ba n'hériteront pas le royaume des cieux. Donc Bible est commis pena ba okota te. Donc so impudique yeba que non yo moko o milongo leli na buku na bokonza nzambe pokota lola te nzambe te mdalongo liyo c'est écrit. Merci beaucoup makambo ya malamu eumela ka penda te to komi ko kene na suka penda ya émission na biso bonzambe. Eloko nini prophète trésor to koki ko zwa na bande ko nyonso bana nzambe nyonso bazolanda biso na Paris na Allemagne partout bazolanda biso eloko nini bato bakoki ko simba eloko nini yoko yiko yebisa libota ya nzambe o etikala na mitu ya bato pour lelo auto tambona na se ya elongi ya nzambe na lingi na yebisa libota na nzambe premièrement que Jésus revient bientôt lokola Yesu azoya kala mingi te to tia na mitu na biso que makambo Bible lobaki yango salama ba Bible baki les gens ba okoma rebelles envers Dieu c'est ça la rébellion. Ndeno lo babweza na mondimi mo bazolanda zo ba alongwa yemo abeta raté do azolo ba bongo do ba komba rebelle pa nzambe lelo ba verset belé na kati na Bible c'est silingala nazo sa bana nzambe na kati mission ya nzambe ya bonzambe bana nzambe to zongisa ngala ya Bible ndenge nzamba sayela to silisa ngala ya Bible te to sale la Bible to zonga na kati ya bonzambe to ndima konyo kwa mana Yesu parce que c'est clair. Avant émission na ndeo solana papa na nga 16 na pesi mbote et place azali kuna na caméra pe na réalisation na ba na papa na ngai Bible loba ceux qui veulent vivre pieusement ils seront persécutés. Ndima onyo kwa ma posi Bible loba bato bali batamona kibo sembo ba onyo kwa ma to nyo kwa ma mais poto zo couronne ya gloire parce que ata obeta malamu ata yonde ba bien ko jogo yonde ko betox yeba ke yango te mte kota olola ce qui prime c'est le royaume sexe atana zanga ngolelo mais elo est plus important na zanga sexe mais na kota bokonza lola. Merci beaucoup moto nzambe moi quelques salutations na bato o balandi biso oyo yeba na bango na pesi salutation na ngai vraiment bambote belé pa ya maman na ngai Marthe Aberi aza kuna na Belgique mami nzamba pambola yo na PC Solange Touya Mbote madame Solange Touya yo zaki Solange Dedika ma Solange Touya Aldine Dedika place Bozambote na mon frère Alain Touya kuna na Londres na PC bino Mbote na PC Mbote pa ya mami Kipula na PC jeudi ya Munitu Mbote na PC Samira Kipula Mbote na PC Koko na nga c'est ma racine sika na ruta Koko Dola Mbote place Wali avec tous mes amis nzama pambola bino. Merci beaucoup, merci bandeko balandi ya émission bonzambe boyoki ngana nzana likambu ya kobakisa te naza pe na likambu ya kolongola te moto ya yebi kazali mwana na nzambe o ya bangaka nzambe soki oza na fiancé na yo kanga motema yebisa nzambe ke moko na kobala mwasi nanga nakuta ye azala ndenge nga nazokanisa parce que lelo oyo makamu ya nzambe ekomi na mwa balolenge moko boye Bible lobi mbuma nyonso to nzete nyonso tokoyeba yango na mbuma yango na mbuma na ye pardon to umela liboso ya nzambe
pe nzambe akoyeba ko pambola biso mingi. Nazali ko pesa bambote na mingi et pa ya tonto Serge les cordons on a benga les cordons singa rouge. Oazo s'occuper na réalisation pe na caméra ya Info 16 bambote sika azali. Notre frère bien-aimé Richard Mandeke, apôtre José Lucano na Toulouse, pasteur Jean-Claude na Portugal. Soki olingo benga biso ba numéro ezali wana. Soki ozali na sujet o monique ou partager na biso benga biso pelanda biso lisusu na Facebook Bonzambe anemo Bonzambe komela biso na ba numéro nyonso wana okozwa biso pe Nzambe akozwa lokumu nkolo apambola bino.